Et puis nzambe ebisinga na biso ke ozana étoile makasi. Donc élévation na yo epusani pembeni déjà okotatu la donc grandeur topé miracle o nzamba osala na vie on peut okozala musala nzambe munene. Mais quand nzambe wana apesi o makasi lelo soko fandi boye eza na ngola nzambe mais nzamba tindinga lisusu na bandeli message o ki oza mosali na ye. Donc nzamba bande ko taliso même avobela bande ko la lozolo ta bandoto ko hôpital o mondi batu bakimi o batu baza esu na yote tikete mayenyoso o yo lobi likolo ya papa teko ekokisama na kombo na Yesu atambola pe a témoigner as banda ko salela o lolenge o yo recommander pe o confirmer que a ko salela yo ya na vie na libela na libela. Pourquoi pas je confirme makambo yo mama siarambo yo auti koloba je confirme aza mosala na nzambe. Nom de Joseph là ngai pe Joseph ndoto wana ça me parle. Ezana makambo ya bandai komona avant akota hôpital ndeto otoloba ke to négligera ba songe te to négligera pe bandoto te. Abandai komona toujours aoliana batu me amoni abeli batu bakimi. Nous solo ta tonete. Eza penza solo. Le lobe batu bakimi ngai. Parce que de jour au jour, il présente des signes de décompensation. Des signes qui démontrent que toi, Makila, malgré Bozo Matissa, mais ils aussi la on verra peut-être que non, de cercueil coûte cher, là on vient donner de l'argent. C'est le temps d'aider et de contribuer afin que notre artiste soit se remettre dans ses activités normales. Ce n'est pas de la blague que l'on fait. Ce qui il est vraiment souffrant, il est empoisonné. Contribuer à tan epikrami et meka kosunga yo nzamba lola abatela o otika malamu na kombo na Yesu. Je suis mentionné maman Sarah. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat vida. Akata orphelinat vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat vida. Ici ka bazo za bana o baza orphelin. Et baza délaissé. Nzamba sonyo na moke kanisi la orphelin. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na o nyonso kosalaki. Lelo to yesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre na sepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi na biso ki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas provision tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui! Je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence tango parce que le réseau par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher en Australie. Non, pas habillé pour de ça à 48 heures.
En tout cas, ma qualité na moni mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko mpe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum mpe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa pomo na biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach le poso ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te lukakaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma loko mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezana monyokoli mais sur terrain kotakoliki bomango nde tomonaka humanisme yeye sheri okwaki wapi papardon ya baba oyoki soni te bozali ebele bokotala émission de partout napesi bino mbote mbala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande kola napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir Ma prophétesse, maman, je suis béni par ta présence. Vous la petite, s'il vous plaît. Bonne santé. Vraiment, Ndeko-Chic, Dieu fait grâce. Ce qui n'a vendu sur na zopema parce que Nzambe azana ba moyo. Nzambe oyo na yandimela. Amen. Yesu oyo na yamba lokola mokonzi pe mobikisi na ngai pona zwa baptisme na ina kufana na mai na sekone na mai. Yenda sekusi ngai. Donazana na retour à la vie. Moi ba sensation muke comme on parce que ba bien l'homme de 4 grammes. 4 grammes, je pense que docteur Grasse, le docteur Charles il va vous expliquer. Tout ça chez docteur Mogijo, le cosmétologue, dans le centre hospitalier Mogijo na Mokali, qui m'banteke. Donc c'est là où je suis la prise en charge à docteur Mogijo. Ok. Alors prophétesse Space je suis béni. Ok, tokangi miso. Donc lelo toye kobondela pona yo donc nzambe bibelo bibato ba na pasi
faut totambola pe pona kotala bango tosungaka bato na bana bonne santé te donc place à malamu ya kosunga na lobela ngo mingi na bémission eza bato bazana ba maladie et ba auto bazana ba hôpital kosunga ba orphelin kosunga ba veya bato bazana esika pasi nde soko obimisa ta 100 francs na yo oye kotala eto pamboli na tango azalaki na pasi nzamba lola pe akozanga kokanisela yo te yango nzamba tindinga na ebisa yo ke nzambe oya ndi bisiko ozalaki o bato espoir ezalaki sito yo mondi mete ke otelema ofanda ndengo fandi boye mais nzambe wana bateli apesi biso souffle de vie apesi lisusu makasi ya kotelema tan moni yo na oki malamu makasi na kumisi nzambe et puis nzambe ebisinga na ebiso ke ozana étoile makasi donc élévation na yo epusani pembeni déjà okotatola donc grandeur topé miracle o nzamba osala na vie on peut okozala musala nzambe munene ekozongo nzamba zongiso na mokili eza pona otelema lisusu otanga otalisa batu biso batu bandeko batikali oto bandeko mela masanga oto bandeko tala na entourage loto moni on atika pasi oza yo moko to kuti batu belé bazate mais ba mususu olesaki bango okabelaki bango même ya rolata donc mais na minute o ba monanité mais le rôle nzamba nzambo atika ka mutu tata ba famille sundolio ata ba camarade baboyo nzambe wana azaka consolation numéro 1 ya mitema na biso à chaque fois la kata na douche atozo sokola toza wa public nzamba sana ngai donc nzambe wana atindi biso na atindi ngana ebisa yo et que to rebondela biso pe tant tozo ngana taki toujours temps ya ko bondela pona yo azaki na ba prière nazo bonde nzambe akitama on likolo na yo pe to rebondela mingi autre bando senga na moment oza malade to bando senga kama na nzambe likolo na yo nyonso etikali ekomaka na volonté nzambe soki nzamba lobi papa tieko kobika neta ozalaki na nzamba lobi ngande muna télémission soki pe nzamba lobi ke lelo eza pona suka pona il faut être la volonté nzambe mais ko nzambe wana apesi o makasi lelo soko fandi boye eza na ngolo nzambe mais nzamba tindinga lisusu na bandeli message o ki oza mosali na ye donc nzamba bandé ko taliso même avobela o bandé ko lalo zolota bandoto ko hôpital o mondi batu bakimi o batu baza esuna yote donc nzamba e bandé de ko taliso yango bandoto to ba songe to négligeaka yango te eloko nyonso ekomeli na vie na o bandé ko mona ngo mozali na ndoto makasi donc ezalaka préparer tant nzamba o talisa biso bandoto zolota ndeko moko ebisinga lobi na lota ke bakanginga na prison mais leki 2 ans passé moni pena miri ya prison makala leki nango soki 2 ans et demi ne wana bakangi ya koti pe prison makambo ya monaki na ndoto après 2 ans passé nde makambo ya moni na kati ya prison donc elingi koloba ba songe bandoto to vision to négligeaka te nzamba yebi le pourquoi tanga confirmer que oza mosali ne seke nzambe wana autika yo te tokangi misu na biso tobondeli opesi maboko. Éternel Dieu tout puissant, de traits de miséricorde, kombo na ye sans olama, kombo na ye netolama. Nzambo yo permettre ki biso kolonga na ndako tikino kokoma na katikati nesika oyo kotala papa teko to recommander raconte oyo entre tes mains. Ma nyonso oyo pesa ki to ebisa mosali na yo ekomeli epé déjà. Eza pe na ba message ebele nzambe oyo banda kotalisa ye avant nyonso ekoma biso to kotoyeba kite. Merci pour olobi ke nyonso ezo salama ozo préparer ye. Yo nzambo okotaka biso na kati ya désert po bimisa ba oyo yo na kati Égypte. Topesi o merci na rencontre ya lelo tikete maenyoso oyo lobi likolo ya papa teko ekokisama na kombo na Yesu tosengi mawana yo lisusu likola vi na ye mawana yo na corps âme pe esprit na ye tozana eloko osenga yo tenkolo osala o eza volonté ya motema na yo tosengi kaka mawana yo ekita likolo ya ndeko teko pesa e makasi lolenge eta oyo azalaki nango atelemi tokute lelo ye moko afandi seko nzambo okosaka te seko nzambo bongwami te ebele babelaki na bango misusu bayeki ya bonne santé mais bakufi balamuki lisusu te afandi pena batu na kati hôpital amona nde batu bakufa mais tant musu bango bazalaki makasi koleka lolenge ya yaki mon pesi souffle de vie au pesi makasi tikete journée ya lelo oto te makona biso katikati nesika oyo ezala obiki sabo moina ye atambola pe a témoigner asbanda ko salela olo lenge oyo recommander pe o confirmer ye ke akosalela yo ya na vie na libela na libela nguya nyonso oyo ezali ya yo te ezala mosika na ye dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth tobondeli bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bande ba bolingo ngaya koloba mingi ezali te mais yambo to
Docteur, tout le kakoye, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit poison, mais tout le kakoye, docteur, maman, si y a nos permissions, tous on a docteur, Toyo Kaye. Est-ce que docteur, tout est manabi sur Pikaka? Docteur, après, tu as mis sur point de vue, vraiment, ni n'est que les cananzo, il y a papa Tcheko. Docteur, Bolimbi, c'est pour un dérangement, tout est manabi sur Panzoyo. Docteur, n'a pas sur beauté. Bonjour, journaliste. Docteur Toya wa ndeko na biso artiste munene ya mboka na biso wa ko bela na ebité nini ko déranger to ki za poison ba komi na niveau nini nzoto na ye e komi na niveau nini topé to yoki sango ke ya ko sila makila pamba qu'est-ce que se passe? Bon, certes l'état où Toyamaki Papa Tcheko, notre comédien, c'était des cas aux acquis critiques. To ya makila na ye ekitaki tina 4 biso toza hôpital o tozongisa makila te mais toza ma formule o salaki ke awa na centre hospitalier Mogisho lui-même le coordonnateur docteur Mogisho était là et nous avons remonté jusqu'à ce que to ramené nato initial et concernant son problème il y a poison. On a poison, makila ko la pour nini. Voilà. En fait, diminution makila, ils en ont plusieurs origines. Du fait que ceux qui ont perdent de makila, qu'on appelle la rectoragie, makila perokita, maladie, aux anatomes, ceux qui jusque-là on veut déterminer de quoi il s'agit parce que l'examen c'est pour toute origine réellement makila parce que de jour au jour il présente des signes de décompensation, des signes qui démontrent que toi makila malgré bozo matisa mais ils aussi la raga. Alors origine soana ya on tolinto réellement cette diminution ya makila c'est dû à quoi? C'est ça. Voilà, si koyo boyemina noté na mona ki bokenda ki kozwa makila na HG après boye na ngwawa si koyo solution za nini parce que mokili mbako la biso bato wana bezo basunga artiste na biso Tcheko lelo yo ngala kolinga bato basunga ye na moi quelque chose parce que lelo mutaza na bomoyi muni makambo ngota ngona koloba o shikimuka denga koloba mingi po mutaza na besoin lisungi to ngaza na bomoyi. Bon, mon amour, ça a beaucoup de cotisation, $10,000, boya, boya ba camion, ya semoule, boya ba camion, ya nani. Mais c'est le moment de mettre tout sunga muto, soutenir muto. Artiste na biso c'est peli sa biso. Mais normalement on si mayambona na docteur Loba, mais docteur, si qu'on a minito yo, hein, bat ba kota la biso, ba na besoin yan. Ba sala nini pour être ndeko na biso à se rétablir mbango. E ko senga ba déplacer to e ko senga ba examiner muso senga abimali ba na mboka. Voilà, merci. Comme aujourd'hui, tu es na HJ, hospital, toujours dans la recherche, il y a malade où qui est notre artiste dans son état d'inventer. Alors, ces examens, lorsque on est allé demander, alors parce qu'un médecin ne peut pas laisser son malade seul aller dans un hôpital pour faire un examen. Il est censé de poursuivre ou bien de suivre son malade, son patient jusqu'à la fin. Arrivé là-bas, on a trouvé que les prix qu'on a demandé de IRM abdominal inférieur et bassin pelvien, également coloscopie qu'on a demandé, c'est des prix et vraiment sont exorbitants. Combien, docteur? En fait, je ne sais pas comment déterminer ça parce que jusque-là, on nous a dit, parce qu'on a demandé à peu près 3 examens. L'autre examen, on nous a dit qu'ils doivent demander parce qu'ils ont leur aussi façon de marcher. Mais pour l'instant, c'est que nous pouvons demander qu'il est temps peut-être d'aider notre artiste, qu'on ne puisse pas attendre que l'artiste puisse arriver à un état où on verra peut-être que non, de cercueil coûte cher, et là on vient donner de l'argent. C'est le temps d'aider et de contribuer afin que notre artiste se remet dans ses activités normales. Merci docteur. Merci beaucoup. Bangoba bolingo boyoki docteur na peseli. Ngana lo baraboye. Au monita muta dans bonne santé. Eza malamu mingi mutu pe akobela to moni Tcheko artiste Tcheko wa sebisa mokili mumba aza maladi mais na moni mutu mo abeti li solo te
namoni nanga mutu abeti lisolo te namoni mpe bato balobeli yango te namoni mpe lisungi ya bato mpe nanu te pour l'instant mais bamisusu soki tala neti nani ndeko na biso auto oteka biso mélodie tomoni batili bambongo na Brazzaville corrier bapesi badollar ebimi donc famille donc non c'est pas c'est anormal c'est le moment de soutenir ndeko na biso baartiste comédien to telema mpona ndeko na biso Tcheko to soutenir ye ntango aza na makasi na nzoto ala besoin lisungi parce que maladie ekokende makambo makila basala na bablage te donc docteur nabandi un grand merci. Quelque chose, je ne sais pas si entre les comédiens il y a de l'amour parce que quand nous étions là, j'ai vu, je ne sais pas si entre vous aussi des journalistes vous êtes comme ça, arrivé sur les lieux, lui l'artiste comédien, Tcheko, il se vit avec un autre artiste auquel ils se sont regardés face à face, mais là je me suis dit est-ce qu'ils se sont vus ou pas? Je ne sais pas, est-ce que c'est ça l'amour que c'est entre les artistes ou pas? Mais là, je ne vais pas entrer dans cette politique, mais ce que je demande seulement, c'est l'amour entre vous d'abord, entre eux, les artistes, et puis également les autres doivent aussi contribuer afin que notre artiste se remette dans ses activités initiales. Merci docteur, merci beaucoup. Et ça n'a pas si na docteur va comprendre ma caméra, mboko to kene wapi. Na kosenga vraiment na maman Olive na bana na première dame, maman na biso première dame, maman Denise Nyakero. Yo salaki système ya ba carte te ba comédie ba na bonne santé. To kosenga na fondation maman Denise la première dame. Maman ya mokonzi na biso ya mboka na yebi ko tala ka biso na sengi le sungi po tala ka peshi ki muka disuga lobby. Maman na avec beaucoup de respect que je vous dois. Maman kota li kamboyo. Na zongi pe pa maman na biso ex première dame maman Olive Lembe. To sengi pe ka li sungi. To sunga Tcheko azwa traitement. Na robé la pe na président Elombe. Papa na yebi ke yom to za place wana mamwitali santé ya ba comédien. Na yango na rosengo papa mekambe ko kota li kamboyo po artiste na biso nga ta na moni na ki posa kolela. Po ovma mutu na nga donc quand on parle de mutu na nga dedans to yibi place to banana yi ta na moni e salinga pasi. Donc na kangi kolela po mobali ka ke sali mais ce n'est pas bien. Donc ba comédien na moni ke bozana ba tu moko boy je comprends maintenant. Maintenant le balé ah wana noté maintenant le bana plateau. Po mama yo lo ba ezebele. Voilà. Nazongeli maman Siara Mboyo. Bande ko ba bolingo nazongeli maman Siara Mboyo. Ça fait très mal. Comme on a que moko ya ba artiste comédien depuis avant un hôpital. Toko kende ba 1 mois si je me trompe pas, 2-3 mois. Donc jusque là na moni visite moroté officielle ya ba comédien ndenge to sangisaki. Ngala mona ka bolingo nga na matanga, ngala lingi bongote. Na lingi sala masikoyo. Maman Siara Mboyo, to monyo ya wa kota la papa Tcheko, impression ezana nini komona liboso, to monyo sambeli. To monyo lobi prophétie, mais komona état ya papa na biso. Et ça l'onine. Et ça n'inga pas mingi. To ba nini tinda ki oya kota la e. Nini motivé yo la papa Tcheko. Po boye banité, bo solo la té. Mais na monyo bengi nga ote sengena ki la papa Tcheko en hôpital. Nini motivé yo. Donc ya liboso nzambe nde mutatindinga awa pour koya komona ntango tonde kolanda papa Tcheko toujours na ba TV en plus ndenge pe nazana papa Joël ande kotalisanga biwana c'est mon frère mais nazoki temps mikolo nyoso tout nazalaki fermé non na ba prière ya mambo una otoleka nango awa esengaki koluka non nzambe ko bondela pe nzambe ya pesa biso ba directive et tant on ndo na monaki papa Tcheko azalaki malade nazoki pe temps ya ko bondela pona ye et tant on a bondeli pona ye nzamba yeke opesa nga ba message mususu pona kokoma na pesa ye ba message wana ezana makambo ya bandai komona avant akota hôpital ndeto otolobake to négligeara ba songe te to négligeara pe bandoto te nzamba lobelaka batu na lolenge belé nzamba koke biso akoki ko avertir yo neloko moko mais et après mikolo abandai komona toujours aoliana batu mais amoni abeli batu bakimi mais tant tellement bolingo ya zaki na ngwa continuaki toujours kozana batu yango na ekozongisa papa Tcheko na makambo monaka avant obela a reconnaître lobi oui na monaka pe yango et tant to ekotala batu to kenda kotala ka mutu te soka kufi so mutu kufi to pesa message na moni mutu te la bimela kinga mais soki nzamba pesa o message moko pe pona mutu azana na envie azana esika pasi il faut ko ya totalie to moni pe soki pe ya muki ezali
ezali oyo kocontribue ata ye sombela te epikrane ata tonga pourquoi pas mpe tosala yango oleka tozwaka temps ya koloba mabe ya mutu to tozelaka so mutu akufi nde tomoniki abimeli biso toapesi message toloko bedelo biso mpe basala nzambe oyo totikali ntango nzambe atali so eloko ya mutu to atali so message ya mutu moko ifo tosalaka effort ya koya avant ke mutu wana kufa omoi ke oluki limero ne mpongo deya ntango nalandaki émission wana nabengai papa chic po koza po oza na message ya mutu moza na nimero na ye te oyebi te ke nde oni okozwa ye mais ntango tobengi papa tieko alobi ke azali aza na hôpital papa chic mpe ifo tokende kotala ye donc mwa moke oyo tomemelaki oyo papa tieko yesu akufaki mpe simikola liboso mabele emelaki ye ya mibale ya misato mabele esanzaki ye donc soki nzambe wana mpe oyo apesi biso message nzambe wana mpe oyo tozosenga maana eloko tosenga toujours ezaka maana nzambe ezali kola corps âme mpe esprit na yo soki nzambe wana apesi yo makasi toujours ndenge kaka recommande biso ke oza mosali na ye il faut osalela nzambe nzambe atie yo na kati épreuve nzambe atiki yo na moment oyo omona nzambe akobimisa yo mpe na kati Egypte yango moke oyo tomemelaki yo econtribue ata na tonga ata na epikrami emeka kosunga yo nzambe alola abatela yo otika malamu na kombo na Yesu. Je suis mentionné maman Sarah Mboyo, maman présidente Notre-Dame. Vous appelez première dame. Merci beaucoup. Tikak était Nzambe, les bons rémunérateurs. Nzamba futaka koleka batu nyonso mokili. Afuta yo azongisela yo na esika oyo ebimi. Moto mokili akoyekolaka yo mais pas que c'est fond Nzamba simba mokili. Il faut que le Saint-Esprit est touché. Vous avez une famille, vous avez des problèmes. Vous pouvez aider autre personne. Mais vous avez pensé à moi. Oui, c'est ma toute première fois de vous rencontrer aussi. Na image. Makambo zotungisa yo. Nzambo azongisinga na frontière aliwa. Amen. Akota pe makambo na yo. Amen. Merci mingi. Merci maman. Sika tonga eko salema. Oyeko bakisa loboko mosapi moko esika docteur Mogijo azobundana. Oui. Merci Nandeko Chic. Ministère na yo kende musika maman. Tozana ba jeune, tozana biso osala nzambe mais botao pe tondi biso. Nous sommes aussi des artistes, mais moi je ne me plonge pas vraiment dans l'art. Je fais l'art parce que c'est mon métier. Oui. L'art dramatique, c'est tout un métier. Prévenez Ina Ezali. Mais je ne me plonge pas. D'abord, je suis formé comme cadre à l'IEC. Je peux travailler dans une entreprise quelconque en tant qu'un bon gestionnaire, comptable. Aussi artiste, c'est-à-dire toujours mélanger le tout. Visite Naïsa bénédiction pour nous parce que Nabeleli na continent Kobeli là-bas. Nazokutana na bato edenga oyo nga na yeba bamonte pe na yeba bamonte toti HJ enfin il faut mamana bon lokola ba komboza nango peut-être alingi pété aza anonyme maman Bibiche na Oyo na Brazzaville je la connaissais pas même de vue petit to so na yebiete mais ya yebinga rappeler nga papa Cheko na matanga défunte Mindondo ozalaka na podium ozo modéré osala protocole mais tu es président de ton groupe théâtral Yoka Son otaye di président na yote Mindondo azaki moninga na ngai mais mosala osala wana et patanga mais surtout on a mona image que tu es malade empoisonné Nzambe azo toucher ngai presque batonion sur la plupart des gens au bazo toute salamité mais ozaka bato babi que Nzambe azo touché mon thème en angai. Qui suis-je moi? Parce que la Bible nous dit qu'est-ce que l'homme afin que Dieu se souvienne de lui. Mon toaza est loko nini. Il est besoin Nzambe pour Nzambe kanisaye. Toza batona botao. Merci maman. La visite na yo naza na centre hospitalier Dr Mogijo. Maladie nanga yo mais c'est plus ou moins 2 ans. Et j'étais étonné au long de l'émission Yandeko Chic. Un féticheur, un maître, qui parle de ma vie. Et Makambo Azoloba, la plupart des points abimisi,
Et makambo prophète héritier mbole abimisa tango akako joa révélation tango nzambe alakisi makambo avina ngai. Et les féticheurs et les hommes de Dieu nzambe azolakisa bango à peu près même message pour ma vie. Je suis triangulaire dans une famille, je suis sorti dans des familles triangulaires, donc au moins 3 familles. Mais histoire nanga dalinga ko panza ngote parce que naza moto na sangani na ba famille misato, ba famille nanga wana, je suis initiateur, je suis moto à sangisa kabato. Mais le monsieur là toujours comme misayete nzambe a sala bato na makambo na bango. Mais la Bible me dit, quelle que soit l'origine des maladies, quel que soit son nom, ce qui nous a nous pointer, n'a aucun été. Mais telle que souffrance nanga, ils ont 4 domaines abisso. Ndeko shiki muka di Tcheko c'est un social, sortez les photos yo. Ogomuna sabe mota, mame bakata, ogomuna Tcheko matonda ke sans pete adi muzuri makaya shiki muka di. C'est mon frère Touti Musika. Soko tali pena ba la photo mususu hein na mekana ko zonga foko ko diminuer yango pardon soki na zongi boye okomona ndeko meteo okomona ndeko eme picha okomona ndeko Tcheko hein tala bolingo Tcheko c'est un social na bato hein. Donc ce qui veut dire que le groupe Yoka sont un groupe qui est paraté parce que nous avons posé à battre. Nous avons la famille, nous avons mais ça fait 2 ans. Je suis chrétien converti. Ma nature, ce que je dis, nous avons NNT. Et puis, dans le monde, vraiment, ça fait un temps. Nous avons RTVS 1 à Longwe, nous avons la PS télévision. Il y a une peste télévision mais maladie banana na RTVS 1 parce que passe banana tina modéra matanga ya dadi kambala ngana ndeko oxygène parce que ngana defense mindondo musala monsieur ezalaki tawa no critiquer biso ba comédie makambo bango za bizarre za ko désorganiser ya Solange mindondo de la défunte moi Tcheko aliba vokayo ya lule on s'était donné pour na ça nini koluka ko tia organisation même à NTPC tant ça organisation na ya zuba mettre à tout consommer ce qui Tcheko a telengi boum organisation Tcheko nde sala kanini et puis ça a toujours ordre na matanga ya dadi nyonso na bande ko pululu lelo Tcheko aza empoisonné poison ango en tout cas docteur Mogijo nzamba sungi parce que nzamba ça joue à travers bateau docteur Mogijo abundani atindanga pa docteur Manjata Félix Manjata na debonom Shekena centre mogeza na Shekena akala parce que poison c'est na bokoko mais auparavant on savait pas que ça poison hémorroïdes bon ngal ko naza muta ba show ba meeting ba modération ba fête na bika ko telema mingi na telema kawana parce que je peux commencer un événement de 20h jusqu'à 4h du matin na lia répéter car maya pamba shika ebi matanga podium munene ya dadi kambala wana mindondo na stade des martyrs bana na telema ki nazo ko diriger nazo bina na façon na ngai c'est-à-dire hémorroïdes na ngai uti mingi on pensait que ça hémorroïdes. Mais l'on a hémorroïde, pas douleur, na senyaka, makila, tout comme ça, pou. Na ça va examen mon endoscopie, ba tchenga tio na Nice, ba na télévision, ba bito mo na clair te misuni moko be boti, hémorroïde na komi egi. Ba tinga na e ano na 7e mairie na 7e examen à $250. Na zaki na difficulté au futa $250 wana. La première personne informée dans le domaine de la contacté qui vient en privé. Président Elombe, Sogar Elombe, c'est quand il a pu s'emboter. Le président, en tout cas, je suis malade. Il fallait ces examens, moi, je $50. Bon, sauf qu'il n'a plus de information. Il y a des petits, il y a bunga moi kala. Pour biso to lingala mingi tango matanga ezali avec petit yo, à cause de l'important oxygène azali Tcheko azali, tout ça bien. Na feti mona baninga bapesa ba cadeau, ba surprise, maman tel a pesa ki, ya nano ya pesa ki. Matanga mama Shako. Tcheko était Maman Zozo na théâtre le pan doit la théâtre le pan Maman Zozo azo bela même maman présente ne ya bakate Maman Zozo zo benga na téléphone moi na ngai na zangi ata Novalgine je partageais avec Maman Zozo tango Maman Zozo ayiko kufa bana na ye mutali comédien liboso ba benga c'était moi ngam na zo Maman Zozo na mema na morgue na mwana papa Luambo ya liboso na alimete na poilo ngam na koti Maman Zozo na morgue mama yemo
ngana zo ko informer ba JP Masamba ba nyonso ko mama Zozo asala nini akufi na polo na sambula pona ko organiser ngana JP Masamba to kanisa matanga ya mama Zozo nzambe ka mema kanisa mundanga akufi Jacques mundanga film oyo vérité cachée na esala na 10% mundanga akufi shiki mukada yebi mundanga ayebana kina ba vieux belé bande ko belé to travailler même ensemble. Mais tant que je suis bela, je suis l'Angile, je suis Jamaïque, pas grande sœur, je suis défense, pas tout le grande sœur, Tcheko, je suis Jamaïque. Jamaïque, maman, ma famille, moi, je suis prince Maïnga Ebi. Mundanga Koufi, organisation, chanson à hommage, parce que via comment on a eu le Mundakala, il va sauter, même à NTPC, comment on a la carte, il y a un membre. Mais Tcheko, c'est une responsabilité, via Mundanga, Tiazo Kota na Kinkole Awa. Même droit à ma belle au foot about d'une scène cercueil, pas d'une scène ma belle, c'est Tcheko. Président ça c'est la télé mina tombe. Moko a hôtel on a mis ça $10, on a mis ça droit à bateau à quasi pas qui tamundanga. Na lela. Président Paco Saint Paco sikaza na pese mbote aza témoin. Na bi vraiment ndanga na sali yo nini, mais na lota kave Mike. Alobi nanga wana za na morgue na mama ye, mo via ko pola. Na lota vie azo simba ngasinga na loboko toke na couloir moka mulili makasi ngabi. Mais vie tozo kende boye yo ozo mona nzela ndenge nini. Abi tokende na bimisayo na mokili. Obi misanga na mokili to mokende papa ya che abi soki za téléphone. Felisa. Mengai nazomona na ngai. Parce que y a esprit voilà. Tozo kende wana siko via za na morgue ngana no sanjo président no sanjo sika za li bonne guérison pe sika za na ACJ parce que y a senga lisungi. Tozo bundana mais za na morgue. Tout kende tito komisika mo bi ngai dusulu awa na moni trou moko ya munene éclairage ni bande zobita lokwa lumière mo lokola buya abi nanga kende leki nanga ya bi bolingo bolamu oyo sali pona ngai considération tika yo obima mokile yeba yo na ko sutuka boye ndoto yake boye ve munanga ndaka kundama malgré ça makambo taba responsabilité wana pourquoi Tcheko alors aujourd'hui Tcheko ceux qui n'ont jamais vu ça ngolo grâce oyo nzambe azosala ngai nzamba pambola moto nyonso de loin ou de près maman papa homme de Dieu servant de Dieu que maman Serambo comme vous êtes là à côté la presse Chic Mukade j'ai cherché mon frère Chic c'est la dernière personne le dernier journaliste que j'entendais ayape kota langai je suis ravi. Docteur Mogijo a eu responsabilité à tininga na pa papa Manjata na de bonhomme na bandi bokoko titi mais na kata ba kisu na ngombe na bokoko le papa commençait à glisser un médicament poussière noire le kola makala et entourage ba bima oh ils avaient dit ça poisonte mais il y avait aussi un message excuse message d'intervention dans mon neveu na Luanda azo sambela na Luanda comme pasteur Yannick Ndangi na Pesembote. Abi oncle, je te connais rendez-vous dans Nzata. Abi oncle, docteur Charles Barzana besoin na yo. Merci. Oncle tala tant ozo prier awa nzamba toucher mon dimi moko na église batangi kombo na yo. Ba ebi yo kutu temba batangi kombo na ke tozo mona artiste monene moko bazo ko empoisonner na Kinshasa Tcheko Matondo. Ba ba ite kazaki pasteur na mon event nga ya komela na message. Et tant on est au senga papa Manjata, sal sangai papa Félix Nabion sala na test à poison à sekaki. Il savait déjà qu'il n'avait empoisonné. Avant déjà compris ça déjà moi ba anti poison. Avec auto sala, toujours qui petit sumo ya pembe. Mais est-ce qu'ils ont j'ai du mal mon kongezo kangama, besoin na position avant de lui. Mais toujours qu'il na biso, toujours qu'il na piscine qu'il na simba. Alors papa Félix Manjata tosali test abi chaka mai na petit show na bibwaka basoyi na yo na bwaki basoyi abi bon dans 20 minutes soko moni basoyi nyo kiti c'est qu'on empoisonné tous la 20 minutes pona ngana bwaki basoyi 1 minute zake belé basoyi ezo kita basoyi ezo kita alobi nanga jake ozakaja ya robe ba mais et où mais les poisons retardés oui bato alobi c'est que kaka kona pa maman livre c'est ka bokendaka na kinga kati parce que maman ya makabiso na 2019 tant pour la kufaka j'étais là nga pe na zaki na kati ya liste wana c'est que kaka kuna ngabi c'est que kaka kuna ba jinso bakolba kaka maman Olive kaka c'est que bongo poison ya maman Olive bena kinga kati docteur Charles azole kana nsi bokozwa pe ata na suka maman Olive ngo to kenda kuna ya mbakabiso biloko eza ba plat eza belé mutu pona plat do biloko nyonso ba chaka poison ba bebisa kaka mais un homme de Dieu pasteur héritier mbole na karuka na pesi mbote sekazali
nièce nanga prière pas na Crescevindelu tant ayeko tala ayeb sinon oncle nanga zobela prophète héritier ba yebi Tcheko président nini ngabi abani ko détailler ngai abi tala nazomona boy mutu moko akendaki bandundu akenda bebisa nzoto na yo akangaki nzoto na yo nzoto oza nango eza nzoto malade po sala sumu sala bien ta enviaki talent na yo ora na yo komaki na étoile abimisi papa ngabi mutu ngona na abisaka bon huile d'olive na butu wana biloko wana ke bandoko bima omona nzame fito sa cérémonie poto zongisa corps na yo parce que corps neza na bandundu bukutu libosala bana mboka lokola ngana za manianga na bakabieke mfumo lemba mfumo manianga katika na nkolo kwa ruhozi ngayeyo ngabi aseke na manianga kula pa na biso mais na tongo na ngota mwa ye nzambe apesi précision na kombo ya muntu yango c'est un grand frère c'est un déco on travaillait ensemble ce qui défait mon ndanga azalaki en vue peut-être azalaki muntu yango ke na pe makasi nzambe alimbisa. C'est la télévision qui nous donne l'été na preuve. C'est pour qu'on sait les noms. Alors Nzambe ayi monsieur nganga pe ayeko lo bakaka muntu ngo ngana na ndenge na ndenge nganga maître Théo bon on a pissé mboto c'est mon frère na moi pe azamu da Congo central et maman nanga abimelier akebisi na ndenge émission kaka bon Nzambe na ye a bakoko na ye ba selele pe na ndenge na ye. Alors docteur Mogijo tonga Monique ba makili aussi la magé traitement du docteur Félix Manjata papa wana mais makili ya comité na 4 grammes oyo ndeko na ngai question me repose un peu mélodie to ko fanang nganza masalinga grâce nango 4 grammes aba ba image ezali ndeko ivi pana ya zala na benga yeke na komi na centre Mogijo pongana za na centre pona zona nga assurance santé te je dois la deuxième liste maman Denise Nyakero notre première dame maman Tcheko renseignez-vous que la fondation se renseigne à travers ANTPC papa masumu azana kolwezi atoko benga ngai oxygène ayiko bato bamona lokola eza buzz ke Tcheko asala azosala buzz na ye ndenge baninga basala ba buzz o akufi o abeli liboma o bachele poison ngana za buzz tena komiti na 50 kg tina 50 kg et docteur Mogijo tanga moni que non ça ne va pas soigner papa Manjata na mukuse habite tout ça la traitement moko fusion moderne et tradit. Des jours na yaka awa même na ba accident na nzela jipa docteur Mogijo panzana ba attaque kaka na koma awa état ekomi grave ba docteur Charles ba docteur Grace ba docteur Moussa bazalaki wana tout ba mama juvenal ba mo luka ndenge ni bare animé nga état pe me komo ke ndasuka pe mapenza ekei tant ba ko réussir parce que ah va témoin de Jéhovah docteur Mogijo a témoin de Jéhovah le docteur Mogijo cosmétologue c'est un médecin généraliste na campus na Inikin même ba médecin le docteur Grace Omoni na Inikin donc awa traitement ça bien malgré na ba hôpital minene wana te mais traitement bo monika standing traitement ça pena malam sans que bazon sanga makila malgré groupe sanga na ngai mais ba sala solution ba sala ti le ba remonter ngai makila ici la rasulte mais si la ki wana te docteur Mogijo ayeko vanda ti ba pc conseil no poison wana avec ba kisa manjata ko umele aux toujours complications nazo konda toujours. Merci docteur Mogijo. Nzamba pambola yo na famille na yo na mosala na CPDS Mogijo mobimba. Ba bisi façon ba kisa est bo se renseigner za cher. 2 pièces à sombaka ya poussière, ya paquet ya poussière ezalaki ya jaune ya pembe. Moko za $1,200, moko $1,600, ça qui $2,800. Docteur Mogijo avec tous ces travailleurs là dans ba cabinet bateau il faut foutre bateau. Il y a même un mois, le mois passé, à Fouti Batote pour na CPDS Mobimbe, qui prise en charge Yanga et Tcheko. Na bandeko basalaka coréen, osomona Aris bazawana batu nyonso ya futa makite pour na nini pour na Tcheko azolobiko $2,800 na mili qui sont pendant une semaine. Une semaine be fenios mama soko tali mama sera soko tali bilo na ndo bimsanga ndeko na yo so na ke toilette muso wa kana okunga pasi na kugumbama matière moko la pâte ya goudron ba biloko mo mabanga makila c'est pourquoi diminution ezala ke meti sikoyo tala meliki so pendant une semaine bala moko ba biloko no sona et c'est stoppé ezaki makasi miko miki so peut tikala na mais tozana moment d'observation nzamba zo lokumu. Mais nazo senga na benga ki mama ba bisinga bité pour nous toucher maman Olive il faut benga sila ou bien benga Bellevue na benga même ndeko na ngai avis du public ndeko ya dadi hein Vincent Chilouz
ndeko ya Dadi Dikambala nasalaka mosala makasi na matanga Dadi Dikambala. Vincent Epsinga, est-ce que benga ki belle vie? J'ai tenté à retoucher maman journaliste attachée de presse maman Olive, maman Anita. Aza pembeni wana babika ke maman Azawati. Donc c'est-à-dire n'a ko toucher na sur le bien. C'est nani belle vie na solo na été mais sur le na si la bisalo. Na epsende ko nga je suis malade depuis na tuna est-ce que zo yebanga nga cheko. Po yebika bango bakoma star minene biso tutika na seto bunga pe to mona na sute. Abi acheko na yebi po nyoko loba boyenga habité na malade ta mais maman na posa bino bo betanga tali solo pa ya maman Olive. Mais ti lelo na zelaka belle vie bina ngabo ça va? Il vit pas une belle benga e. Ti lelo na zelaka. Dernièrement na moni visite ya ndeko oxygène à Talangai de la part à NTPC avec le roi délégué. Pour ba lui que eta no est-ce que ça baisse to eza baisse te. Eza kuta que la réalité. Papa masumo to benga dernièrement à ça la fille mené promotion fille na Kolwezi. On verra maintenant la réalité. Je suis un artiste et comédien, je sers notre pays. Même le film Bandakisa et Lombe, il y a un film de la police au Tchéco, il y a un casting, un film et Belé en Bokonabiso. Je vais courage des recettes publiques, il y a un gouvernement en Bokonabiso. Donc je suis un artiste connu. On a abandonné Boété. Mais pour nous, na ba bande ko beda show, ba boss a beda show, na ko kabino ba beda show na sango. Est-ce que vous voulez que d'abord l'artiste meure? Parce que nous avons poison, nous avons sauté. Mais tout est HJ, l'examen est il faut ça langaï, bah IRM, bah ça langaï, bah coloscopie, muchopo, mubimba. Jusque là, sur une salle celle, de langaï, sur une akina minute une salle celle, mon Congo a bloqué. Tout le docteur grâce à vous betanga tonganzanza, ce que douleur est baningawa. Bah Tunis, bah maman jive, bah okanga, bah tu as tourné, bah ngama. Mais pour la nuit, t'es pas une décollant zobel là. Bah tu as un bon, mais Dieu est bon. On te montre pourquoi ça la peine en bongo, bah tu es belé, bah ça n'a bon et bien que ça remonte. Oko zape na mbongo tebele ba mbutu bakufa ba ina mbongo so ki ka pona mbongo ni mbutu akufa te. Mais sauf que c'est que je demande la présence, la visite, présence bande konangai, que je sens aussi que j'ai mes frères et sœurs, rien que ça. Et à travers vous aussi, parce que qui se fait sombama et puis krani maman n'engazana qui se ko sombama maman so soana na Brazzaville maman bibi chwana na ebi eta vana na oyo aza moi c'est mon konzi monene abina nga nzambe azotinda nga na kota makambo na yo nazo na yebi peut apane na mona na matanga mindondo. Hier j'étais chez maman Pierrette aza directeur ya chargé ya nini ya recherche ya baba anti fraude. Maman Pierrette na pese mboto seka zali aki abina nga papa cheko batindi nga na mona yo mena ibi na ngai yo to mama tete pe na tala kate mais nzambe azoloba na nga na kota makambo na yo baba kota makambo na za bato nzambe achena nzela na soki nzambe achena nzela na ngate okota te. Merci président Cheko koloba su mingi te oza na état ya malamu te wana matikela biso vumande toloba yo koloba susu te biso nde to koloba nde ngani na koloba mais na koloba watena koloba na plateau parce que ça fait mal bon mona muto ako regretter ako na passe. Ah, on a CAP, on a CA douleur. Non, c'est la buzz. Ah, c'est la buzz. Ouais, non, c'est la buzz. Ah, t'es. Maman, c'est Aramboyo. Merci beaucoup de la visite. Nayo. Na bandi. Gesto sali, ceux qui bandent des nyonso. Ba sali yango, na bandi. Ndego na biso arobika. Tokomi na suka émission. Moi, lilo bana batu nyonso. M'appelle nyonso, non que servant de Dieu. Basa la nini pour ndego na biso Cheko. Merci beaucoup papa Chic Mukadi nzamba lola apambola peyo ko disposer temps na yo ko tia mutuka na ko matine sika ko tia carburant na yo nzamba lola pambola yo nde kato ti ko loba place oyo eza malamu ya kosunga eza kosunga bato bazana ba hôpital eza ko bimisa bato bakangami na ba maternité eza ko bimisa bato bazana kate ba pédiatre. Donc kosunga ba orphelin kosunga ba veillard da pisika oyo koki kosungo ebike ato sungi mutu wana ye ba kombo no ye bate menzamba lola okanisela yo. Donc ngai ka nde nzamba touche ka ndenga oti koloba ke nzambe soka tindi yo na nzela nanga oya nzambe to bondela ki penza batindi biso yo pende ko ozolanda biso moni ko koki kosunga papa Cheko numéro na ye a opesa numéro na ye bo mona numéro ne ba ko obengi papa Chic obengi papa Cheko. Bon, muki okoza na ata 100 francs biso le temps tout eka na 1 franc ka te ko pesa 1 franc on ko sala ta esomba tonga eso même bien si docteur mugi so pesi hôpital azo so traitement mais za ba kisi musupe ozo senga ye moko asomba
donc ezosenga bakisi mosusu ye moko asomba lokola docteur Mugisho atiki asungi apesi capable mpo soki azalaki na hôpital moko alinga afuta kombe mais biso mpe bato babilisa pi moko esokolaka elongi te donc bapaster baprophète baévangéliste baprophétesse oyo totikali biso nyonso ndenge nzambe akopambola ata 1000 francs na yo soki oyo otikeli papa tieko asombi kisi ekozala malamu mingi nzambe alola akozanga te kopambola yo. Donc, merci beaucoup. Président Cheko, mot de la fin, moi Liloba. Numéro de téléphone, Nzambe alola, c'est pas l'argent qui guérit, mais l'argent contribue à la guérison. Parce que sont bakisi. Ama siramboyo, dès le bega nzama kota maramunayo, na yo bemisi, ezong ankama nankama. Biso ba chrétien to lo barolenge wana koloba merci car tout simplement c'est Ezam Keming, Ezam Abbé. Le docteur Charles a repris sa voix. Mais merci, on a fait ça. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on a fait ça. Tamo bambote ko ya. Moi ba na wana. Maman bibishi na braza na Oyo, na petite sœur na Victoire, maman Pierrette, mon conjoint directeur. Na pesi maman Jeanne Matozolele. Maman Jeanne Matozolele na Suisse, maman Grace na États-Unis, maman Fanny, maman Maman Ghislaine à Londres, Maman Mapassa à Londres, groupe évangéliste Forever. En tout cas, groupe évangéliste, mon groupe. Ils ont un groupe Nangate parce que nous sommes tous dans un groupe évangéliste. On a fait merci dans 600 sur tous les plans. Papa Devos, Papa Gabi, partout Azali, Nicole, Maman Mimi, Maman Angèle, Colin États-Unis. En tout cas, Nathalie Ndombi, nada. Merci mingi na famille Nangai, famille Malassa, Mobimba, famille Batatula, famille Maman Angélique Ndambi, Vascon Chumbu. Tout le monde de loin de près. Il y a un chauffeur na Zambie. Ngana ibite me ibinga chauffeur Pichen. Chauffeur papi, chauffeur les grands chauffeurs na pesi mbote. Bosunga ngai, nazo continuer obelela. Normalement traitement na ozwa. Il faut na kende libanda mboka. Passeport expiraki. Moto amoniki akoki ko onzamba tuti motema a sungangai. Le numéro c'est plus 243 900 360 287 0900 360 287 MPSA ESA 081 980 61 90 081 980 61 90 MPSA. Merci na chic. Merci l'équipe technique qui m'a vraiment bandé maître Elias Dinige Mosolo. Merci vraiment aux professionnels à Mosala. Merci à la presse au Mosala parce que presse oui na benga tsaka Kongo yate. Na benga Niclette Lelo basala ba émission théâtre ba yate. Na benga tirs ba wela CBS ba yakate. Mais c'est la presse internet YouTube ndé. Yves Pan Ekibumba, Ozui Bandeko Gelor, Ozui Basegon, Bangwana Bandeko Basali Gelero Sangonansani. En tout cas, moi, le docteur Charles, et vous avez voilà, merci beaucoup Ndeko Cheko. Nabandi Tokomi Nasuka, chez Biso Télévision, Pekoti Makambo, donc Pego Yinda Mabe. Docteur Mbote. Mbote Ndeko journaliste. Voilà, c'est aussi Sanayo. Tout le monde Ndeko Nabiso Cheko, nous autres, ils ont moi passé. Yoko baksanini na ndenge ndeko azali to lisungini esengeli baya na ngopo ete maladi wana tena lombango. Merci beaucoup Ndeko journaliste. Ce qu'il faut rappeler na bandeko ce n'est pas de la blague que l'on fait. Ce qui Ndeko Cheko azawa, ce qu'il est vraiment souffrant, il est empoisonné. Il est empoisonné, boyebi no moko poison, ça demande trop de moyens. Alors douleur personne ne peut supporter. Mais nous, on les supporte parce qu'on est médecin. Des fois, tout le monde a déjà monté. Alors, le message que je lance, c'est un message de soutien. Vraiment un soutien total. On reconnaît le vrai ami dans les moments de malheur. Si il y a un problème, il faudrait que Bandeko Basungaye. Ce qui le sungaye et permettre, moi, par exemple, je suis et Sarama. Bisika traitement et PSA noté traitement et PSA dans le sens que dès qu'on a biso à retrouver parfaite santé et sans difficulté. Merci beaucoup docteur. Merci mesdames messieurs. On a la fin de cette grande émission pour Juste des Stars. Nga na lobi na noté parce que passe na motema comme na ndeko yangai na etaoyo
kasi nga natunaka tokowela nini parce que biso nyonso tozali baleki nzela ti yo kosala moninga mabe yo ozali bende te okokufa pe ti donc na yango toyekola kosala bolamu toyekola kosala baninga malamu biso nyonso tozali baartiste comédien esengeli tolingana ntango yo oki obebisi moninga na eta oyo akomi na niveau akomi wana yo kanisi yo nde kozala bata mobutu amibengi seseseko asuka wapi asuka na lilita ti donc na yango ozaka moto ya kosenga pardon parce que oyebani moto osalaki mabe epuis batanga ekombo na yo nabona yango kotanga bakombo bala te shiki mukadi atombi zamba te donc voilà tokotani bala ya nsima un grand merci na bato nyonso oyo bakobenga mpo ete basunga ndeko na biso Tcheko na bandi biso osali mosala na biso matoni mingi na ndeko Emily Seti Mayinga depuis Canada na pesho mbote mama Emily Seti Mayinga donc ONG Vida na bandi tokoya peto na biso peto tala te yo hotel mate zelanga na ya Mama Emily Pazolanda yo hein Mama Emily Seti Mayinga na Canada donc mama moko bien Mama Emily Seti Mayinga mwasi nzambe lokola maître Alba Vukayo ama lisungi na yo eza mutu ya mingele on a confirmé si je parlais de maître Théo na landaki si je parlais de prophète héritier Imbole pourquoi pas je confirme makambo yo mama Siarambo yo auti koloba je confirme aza mosala na nzambe yana bike ministère na ye akoba nzambe akoutiliser sous puissamment en moi quand vous parlez soko tali kati na ngai makambo ya lobi ngana za kombo prénom nga za Joseph ndoto alobi ke ba tozo kima ngai na nolia na bango moment moko na ndoko kutana mingi na président Joseph Kabila na ndoto nazo bisenga bi président ngana ndo ina yo metala bato nyonso zona bango bazo kima yo tuendaka na école moko boy bato nyonso bazo kima yo tala ne basundeli yo mokonzi ngabi mokonzi boko tike boy ndenge nini ye moko bozo sundola mokonzi ngabite abina non Joseph ndoyi t'inquiète pas nako bima ngabite ngai funa bimisa yo libanda mais les mêmes noms de Joseph là ngai pe Joseph ndoto wana ça me parle makambe bele mama lobi nzamba benga mtu natana ye. Moi je sers Dieu à travers le cinéma, à travers le théâtre, mais na kati na ngai ezana ba don mususu oyo nzambe akobimisaka bayebaka semence na moto na elobe na façon na ye o comprendre que oyo un jour tant que maman Siara pe ayebaka abotamaka prophétesse te mais azaki na eloko na kati na ye mais le temps quand le temps est venu nzambe asala nini abimisi yango. Je confirme ma prophétesse lokola prophète héritier Imbole nyonso lobi otatone te eza penza solo le lobi bato bakimi ngai boss abeda chou aroya yala na mingi chez biso tomole mambo ya gima yote yaki mema si magi gima yo ya kisaki ndaki na komana suka me abeda chou aroya boss na biso totika na mikolo yo papa liche bala bel aspect aussi président na biso tobengaki papa Biden ngai na diriger ba meeting ya président Mbosso parti CRD meeting ya stade Vélodrome ngam na modérer yango de fin cascade son sonam repose en paix matanga na ena jebe ngam na modérer yango conseiller Njoli Sharon mwana ne Nicolas Mbosso nazo lancer appel que ngai on a travaillé na bino menaza malade. Merci nzambe à mon avis. Voilà mesdames messieurs, on se retrouve prochainement. Bye bye. Spécial Sunga orphelin to soutenir orphelinat Vida akata orphelinat Vida bolingo nde vandi ndenge okanisi baye bazotelengana nzamba pambola yo orphelinat Vida nzambe atieli so na ye awa eloko nyonso oza nango yaka contacter orphelinat Vida misolo na yo okabola yango na banani orphelinat Vida esika bazozwa bana oyo baza baorphelin mpe baza délaissé nzambe asunga na moke
tokanisela baorphelin orphelinat vida eza train ezolokota baorphelin botia essence mpo ekóma na destination nzambe nalola mona bino apambola bino vraimen azongisa ya ebele vraimen na oyo nyonso bosalaki lelo toyisi na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo bazala propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mongongo na nzambe et puis basalaka oyo nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Boza loka ba provision était tout autour de moi. Na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04